Yabe na minute oyo lelo ndenge to les 10 sur les 11 décembre place aux arts na ba live na mambo zolo ba yo mo na teke na mutu na pa obanga place oyo yebi batu nyonso ba yebi te oyebi kenanga na yebi te menga na yebi dia po batu ba mona ko tambo na nzela de ba snapa ko batu dia ba mona ko déjà na ba vidéo malgré tato sola na oyebi pe ki na yebi te menga biso o moni place aux arts Chita peut-être et que vous appelez placement peu moi sérieux que bimawana. Moi ma longue que bimawana. Si vous avez une agitation au olingio bande sous makamba famille papa nte ya na ba live bana ba yaka era ba fete o banda ko swana na Mervin o yaya eh. Toi na fin de l'année na sa distraction on est diable profitaka. Yabe toi na fin de l'année se concentrer na haut vanda kimia tala makambo no ano na mbongo na yo ba makambo ifako ça na 2024 oyo ozwa ki tante se concentrer chango na ba prière na 2025 nzamba sunga et salama alto banjo finga Mervin bandal le utulobi yabe na minute okomo jouer même rôle na Mervin na zemi no Mervin a télémé que le Mervin a na zemi yo po yo télémélier de yo na Mervin ne foufou de même badi revanche ya biso batomo kité revanche to tiki la ngonzana chez Mervin a sala ma be makala moto liko amutu na e ozong c'est ma be pourquoi lelo komi susu batu baboma mwana na yo yabe soza na mambolo bati na live ya na nga pelisa live bino pe ba bébé leki na nga soza na mambolo bati na live ya be pelisa no live cha musique pelisa ka live o cheno ka musique parce que koloba on dirait makambo zoloba elinge bimiso neti détend boloba détend Notre solano ça fait 2 jours passés na zo soko yabe sombela rieta sapin yabe sombela to solula to sika. Laisse-la se défendre, maman. Nako se défendre rango. On se défendre devant banane. Mboka bon limu sana muto akomenga laisse-la se défendre. Bien nde batboyaka na ba commentaire ya kindo kiboyaka ko envoûter batu ba swana. Batu ba bebana. Makile tanga po mutema na bino ekita. Bino bat bozaka yabe na zemi Mervin so azofinge bo ki otonda na live ya Mervin bino lelo bino na bo tonde pa yabe na ba commentaire courage nzamba peso mwana mususu Mervin ando finga ayo sela Mervin ba live ya ko répondre ba so na point ni bozaka na te bo pekisa yi bino bokaka bongo laisse là se défendre po boyo ka ba secret batu boyo ka ba via batu boluka boyo ka makambo Otom susu na ebite eloni no boyoka te uboluka boyoka eloko sikizaka ni na bavia batu oboyoka te bolingaka batu bafinga na baloba na eza nini dia boyoka batu bakenda banda kwa nganga boyoka bandoki boyoka bakamtema eloni bolinga boyoka esika eloni on se défendre aux assurés que tu as pas pensé sur live banda 6h 18h le quoi fia chirurgie mongol nenga ya conseil sur live a bosani ki abota
abosani ke bachirurgien il faut sukulaka baplastique wana pamba abosana donc yakanisa ondira aza nzoto normal onzeye biso nzoka yebi te ke bango bato bakatakata bango bakotisa bango baplastique bachachacha bango biloko esenga okoko vanda pendant 6 heures dita te ke omisopela mai basola plastique elongwako ndambu omona motu mpenza chirurgie ezotange na nzoto ma yo vanda biso live de 8h à 20h yo kasi so yabe pa banzosala biso live de 8h à 20h nde makambo ya koluba bato bandimi nokanisi soki alobi bongo nde bato bakobanga ye défense oyo yabe omisalela de 8h à 20h alors se défendre pas nani akoyoki na réseaux sociaux na TikTok nani yaya bato dia sesi balobi te atosalimi live moto oyoka oza te so epo osali ataka live moko bato bandimi yo atosali su te bato baoza convaincu bakondima yo kongola aza moto amemama na sentiment soki asa alobi kongola oki omona mazo biso eza ate eza o me misu ne ezomona kongola aza ne bongo kongola aza pepe te koloba onasala boye mpo nasukisa moya yo osukisa motu te omisukisa yo moko yo nde kolekisa temps on a à se défendre, on se défendre pas banane. Vivi na ye moko yabe. Erazaki na papa nsa. Batu bandeka ko finga ya bala koko. Papa nsa kufi na matanga papa nsa. Batu ba finga ikaka. Akutani na Ramsey, batu ko finga batika kiete. Aketi kini basali présentation na bango. Batu ba finga na maquillage yabe. Mais babosa ni ke yabe o uti na ba problème o ti okufela pe mobali asekata azwata kimia bato babosa nango bafinga eloko ofinga ezaki te bafinga na maquillage azwi zemi bato bando ofinga kisita batikala jamais kopesa kimia preuve ni na zemi ne mobimba pendant 8 mois et demi bando ofinga mikonyos yepa yaka o se défendre mikonyos défense a misele na zemi bato ba yokela ete soit ça c'est défendre les nani oyoke na défense ngo lo banetini elo problème ya sikezate ezana ngote alors na place ça c'est défendre na makambo yo et lukele ba problème ezo humilier et bimse des fois lo ba de maloba je préfère avoir Kimia à garder silence pour ceux qui gardera silence nande to yebi de biso to ade to yeba na biso de kena Ramsey bazate bato réseaux sociaux ba yebete ceux qui gardera silence bato pe benge ba yeba pété ata balinga ba ya ko yeba engeza na ba 2025 plus tard mais c'est bato ba yebi angolilo pour na yemoko one day défense na sakanda na sako loba maloba msuso ezo humilier yo oloba makambo ezo yo kisomo so nezo zongelo wana nde bobengi yo défense bandoki ya réseaux sociaux bamitou alors se défendre pas à qui et puis par rapport à quoi à saliner ni pas se défendre ata se défendre ba finge kaka yesu ko mona nzamba sali sumute ba antichrist baza ti lelo ba finga ke bato musupe bandima ko te ka mona nzambe eboyo kasi yo muta mokili eloko nini ngo salo bato bondimo atos yesu azobongola mai vino me bato bondima te ba lazare kutu ba kufa ba sekwa nanya ba ti lelo bato ba antichrist baza ako biso ke yesu azanzambe te ba vegle bazomona basa kotanga makila ezokata na miso bato na moi bwe bato bamoni pe yake mutu abiki meti lelo yana bato baoyebi soka ayebi mambo yesu te siko oyebi sanga yesu pa kitaya ko se défendre pour ton dimele po yesu ana capacité yo se défendre mais po anya yate po yeko ta mona nzambe mokili na bango akoki pe ko sa ngona nkoke oboko ndimele okufi mazo tika kutu na ba antichrist ba vivre ba antichrist ba sa ba kope simba bana ba antichrist ba zo ba diplôme ba antichrist ba somba mapango
donc bana mokili ya nzambe me bandimelaka nzambe te me makambo na bango baosala esimba sikoyo ye ozoloba na yabe aya laisse la se défendre se défendre na nani akoyokeli na tiktok ata lobi likambo loo tondimi kaka lelo tondimi na 12h tondimi na 13h towangana na biso donc obalukele yabe okosi yaya boni kindoki boni sorcellerie boye na mwana moninga se défendre na TikTok aso se défendre bien bafutela bato mbongo non yango ça se défendre bien na TikTok babeteli maboko ke wana réseau lobi bien nani azate ato se défendre bien ode tobalukela na biso ka bato au contraire que tout ça olingi ozala kimia bomba makambo so ye na TikTok to commission no challenge ka voir no to commission no challenge ama izaka te yabe sila mama tika mwana si akufa molimo mwana epema na kimia okazo bimiseli bafoto wana nayebi te po yo mpe yabe ozaka soso swani mbanda na privé oyo sisi ya biso na réseaux sociaux so epo bimiseli bafoto olakisa mbanda ye osukisa mbanda ye nakomomono moko so oyoki kanda oposte bamakango soki ya pasta oaffiche bango yabe okoma na baniveau wana no ndenge nini bokoma kuna ndeni kefi mo baza na histoire na pasta ofilme eza ya solo ya lokuta est-ce que yo wana ta wana yo na pasta boaki na meba makango te boaki mwasi na mobali bato nyonso bayebi pasta esalela o présentation malgré mema bacamarade famille na ye baboya oya mais moto nyonso so amoni pasta yebi ke o mobali ya benita omikitia na baniveau ya bamakango mo bosi pasta olala bango boye yo ozwa oposte bango oaffiche bango yo na ide nokanisi osambwisi bango eloko efo yebe makango azwaka courage so ye mwasi ya ndako kaka yebi ye omoni makango ignore ye mokolo osala erreur otombola ata telefone alo ye otika mobali na nga yaya yebaki banda mokolo wana nde okonfirme ye ata azalaki na bolingo mobali no makasi te yaya akobota bolingo popo na ye ekomi concurrence ekomi bitumba ye kuta esengo ne bomeka na nzoto mpo na miniti ana aoyeba deyake yo mpo komi oyeba existence na ye akoma meme kosala banko mosusu soki meme anda orespecte oyo epa mobali ke bafanda na mobali yebise je parle avec Benita mais soki ayo ozwi courage obenge ekoma peyake mobali yebise oyambe te oyambe so bimi anga naza oyambe te mobali ozala eloko osala te surtout so bauti mandrimba auti oniata deya 3 coups et demi so ye mwasi asi akoiseli ebongo okamoke mobali na mikolo achange liboso ozalaki so nabenge place nyonso ayambaka sikoyo azoyamba esu te po mwasi wana oluka yeba sikoyo il faut yo loko osi obengaki oyebiki azalaka il faut sikoyo apratike lo ocomprendre peyake tokaka mibale ok soki oignoraki ye azala na somo na mosika conscience te eza tranquille te mpo oyebake na obima na mobali ya bato mosino nto obenge kaka ogangeli eza ta bobundi opesi ka accès kaka oyeba ye ma chérie t'es dans les sauces okoti na merde nga kutu mutu baproblème ekende ezonga osomonanga na monoko na nga na ditanga komba makango mafisi azwi na wapi banda loti lobi na oyebaka o te nakoyakaka te nakoyebaka yo te ona bengo na finga yo bima na mobali na nga kutu na afuki femme mariée nazaki marié ke famille elia mbongo famille mobali bavanda feti boye libala na nga bavanda baodiscute malgré babala nga bongo naaki kuna droit ke se mobali ana likango na benga na gangela naaki na droit ke se nakangi mobali na likango na sala likango na problème mais natikala ozwa tante
Il y a un billet, ça ne demande pas l'argent. Bah, respect, monsieur, il te faut me payer ça. Bah, limite, monsieur, il faut me cater là. Mais l'agitation, il y a un oyabe. Mokoleza. Mokoleza, au soin, on a habité ce pénali. Na moi qui peka, comment Ramsey à Kolala. Au soin, na trozaka, na TikTok, on enregistre pour. Au comment na niveau, tina no yeba photo, neto yebe longine, yo kene wabi. Yo il faut yo vanda ba makango wana o bola na Ramsey bango nde il faut ba zooma ba photo na yo bango nde faut ba ya na TikTok no ba yo tala Benita lelo a cheni bango nde faut ba se poser ba question est-ce que Benita na Ramsey on bazaka kaka yo que Pierre bango accepte tu t'expliques aux autres s'expliquer pas nani aux autres devoir nani explication na tikeli bino Ramsey o tikeli banani. Donc yo kiti si mando qui devant film en bouge. Mobile yo laisse au foutre de babi yo on li Chypre boko li na kini o memi Dubai o lati si o lati o melisi. Allez film en boya la ya la muki yo kiti le ba arme même monsieur ba kiti ba arme. Kiti ba arme pas mobile. Oko kiti ba arme et pas makango te. O posta kayo boa ki la ki ba jeto bo sa ki bo mbada jamais. So kiti ba arme kiti la mobile. Kengana yo papa ici le monde loko bandi ki ndumba to bona kanyo na boyeboy bovanda wana posa ni jeton aussi longtemps mobile sali mission te abimisi pe koka bona na bino te wana posa jeton te wana posa afficher ba makango nete etali yo kutu te soki ngayo nakoyaka kandete boko lala na boko limba boko bota na bana ngana oyeba na ngakati no oyeba ti na yo mo mwasa ngo kanganduki nako yeba na ngayo ti Oazo komela biso désert bo bloqué. O komela biso désert na Braza. Bo bloqué. Bino désert na kangi yo tala live. So moneza désert okipongi mais là ma chérie. So ipoza ma chérie, so poza papa chérie. Connexion ya yo téléphone ya yo exanga na kangi yo basinga. O komela biso désert a tie drapeau Braza mboka bloqué. Yo kasi suis na Braza ba belle sœur na ba beau frère na ndese ndo ina live yo n'importe mboka nda bomanga alimbi sarate solo bi bloquer ça mboka chile na si a semi ki a tie drapeau à Braza mboka débloquer a tie drapeau à Braza mboka aza belle sœur ce puis beau frère ce puis ils l'ont connu, ceux qui va bien avoir ma belle fille, Azanayon. Et pas dans Azanayon. Beau-père, ceux qui belle mère. Et, Babylon, quoi, on va bien à Kuna. Débloquer nos Azas sur les familles à mobile. Voilà. Bref, nde nandolo babandiko. Réseaux sociaux, ils appellent de yaka koseka. Tu yaka ko apprendre. Et à la mambo mususu comme yaya ko commenter te ko kota mambo ebi mutuna makuloti parce que kindokiza na réseaux sociaux. En voûte mais na réseaux sociaux na kalezaki pour mta en voûte il faut zaka makila na ye na kalezaki pour mta leso kindoki il faut zaka ndekone mais lelo ba comment ko envoûter na moto bomona na teka na réseaux sociaux boy ayebi vini en voûter kana réseaux sociaux oh na o ero allô Bonsoir, Nidia. Oui. Je vous ai envoyé une vidéo et aussi je suis sur haut-parleur. Ouais. Pour vous appeler sur haut-parleur, s'il vous plaît. Ah, j'enlève. Ok. Ouais.
pas vraiment que tu fasses quoi que ce soit de... Je pense que la plupart de la personne se chie pour quelque chose qui n'est pas comme parce que la Chine. D'accord. Yeah. Prière, c'est gratuit, ma chérie. Yeah. Même si, maman, même si elle n'est pas chrétienne, yeah. Eza problème te ata erdo siso sambela ta fingi nga nga na otala devant Nzambe na otala bato mokili te. Ok. Babiso malamu oyo ebi osala sala yango kotala bato te parce que mabo tala bato tokufa na bato te donc osamba devant Nzambe na ozana la Chine te que la Chine bapekisaki nga benga basilika non biso tosambela na na butu tosiso samba so yo taki live ya finginga est-ce que il pofinga we bominga na lie fufu te na la muke na tongo na bimi na seba kosi nga yo na zone na sala vidéo échanger l'auté et puis comme mais na nzela prière nga ça m'écoute rien les ambons te to tambo makolo te ki to tokate yaka juste na kotise na conférence to aider na prière to prier pour etikali ya mambo na Nzambe. Il y a une énergie, j'ai pas ce temps là, ma chérie, d'accord? Merci, maman. Afinga kiyote, yaya. Na finga te nesunga na koyaka kate. Dès qu'on a fin de l'année boyaya et attends ya oza concentré. Mais faut na concentré na sambela mama nanga na sambela koko nanga obela na mwana nanga zamuki au banda classe karaté na prier na ba école makambo koma ebele bana bakoma obeba na école siko tawana yake alobaki na yo ya yomoni tawana vomi na 2 minutes Nzambe batela mwana nga Nzambe ninga ok classe makila Yesu Nzambe kozonga na ye madame na bango so epe messe na bango azala ange po na ye ange gardien ya omoni tana na mo ya mambo is important ya makambo bakisanga implice makambo ko bakisanga eloko te wana ya age kindi. Année passée, na âge na oleloti na baxi 1 ans, ça veut dire que makambo na sala lobito makambo na vandela lobilo na ko vendre longtemps. Tu es na mokili na mtauti na famille na ye na mtaye bilibumu na bango bat na bat bana makambo na bango famille ngana okiko ya ko obéir na mambo ya famille ya réseaux sociaux te non tout place monter. Ngana na coutume na biso naza na ba mibeko na biso pe o mama na ngolo ba ke biso ba chrétien to sala ka buito koko sate dona na ba loi na biso na uti na ona ndapo na biso boko obligé ngate loi ya réseaux sociaux ke ndenga sali ekenda ka buito ngana za kunyate bikila na bino eza bikila na biso te. Bon, mais kaka ko comprendre wana. Ya benita kita bima distraction. Ya benita nga Karine so na akiyo. Au perdre papa nsa. Pour perdre moana, pour perdre deux êtres chers na mbamoko. Bango nyonso suppose perdre moana ba fin de l'année. Na minute to asko na fin de l'année, yo yena distraction bimisa ba photo ba vidéo ya oswani sa merveille. Ya benito comprendre te. Fin de l'année 2022, ou perdre papa nsa. Fin de l'année 2023, au perdre moana.
Le on a fin de l'année 2024, yozo répété qu'on soit dans la live. Yabe. Bato nyonso ba otala o na 2022 ba perda keloté, na 2023 ba perda keloté. Donc ça veut dire que na game ango ya bato ba otala o ba otchelo ba commentaire yo mto bima perdante. Parce que au perdant qui va être cher non mi balé na ba fin de l'année. Ya benita so nga na yo loko elandani defo na de fin de l'année ozozo ba problème grave. Yo za en tout cas so to kotika le 1er décembre. Ou se concentrer vie de prière. Yo za en tout cas so ka to komi na mois de novembre. Prière chaque mois de novembre ya ba année nyonso. Pour okolobaki na mois oyo il y a novembre 2022, papa nta tikenga. Nazo ki humiliation. Batu ba finga kinga, bana ne ba menansa ki famille na ye telemena kinga batu a réseaux sociaux ba sekaki. Oza mutu. So raisonner susu. Novembre 2023 na perda bébé nanga. Donc on a un souvenir à novembre il y a des années mi balé à ma bé. Yabe. Yonde mutuna décembre 2024. Yozo ko na distraction bi c'est absolument. Yozo le pso vidéo photo. Ya mwana yo eko le pso mwana na yabe. Ou bien vous comprendre ta. Ba sala ka likambo ezana beat. Ato banzo le banda loti lobi. Mwana se kinga. Dans la place où il est là, vous mettez à genoux, na se concentrer. Nzamba pambolo que tu n'as mon amoussous. Ce que vous avez collé, le hôtel a biso libu mwana. Yabe, le temps passé ne revient jamais. Wana et c'est le cas. Tant oso perdre wana et attends, il y a aussi concentrer na prière. Et attends aux nos Bible au méditer. Tant on a exactement au sol, on a pasteur dans le téléphone pour partager les lubanzambi. Et on a autant de robim sa photo. À part courage, il y a des moutons peu sur l'autre. Na ba fin de l'année aux akana distraction. Aussi m'a toujours ma beaucoup na mutu olelaka. 2022 papa Ntsakoufi 2023 au père de moi. Fin de l'année 2024 Ramsey Aboyo. Regardez. On continue à la live, là on discuter. On continue à explication. Yo so continue à kolobana biso ke mutaleki nga ko finga na TikTok na na bota mate. Mais yabe, c'est mutaleki oti na ofinga na TikTok. Ofinga ka bien. Mais ko finga o e memo wapi. Ezo memo wapi. Oui ofinga bien. Trophée nini, CPCOPT nini. Manga oyebiso. Omoni so lo mono la distraction ofinga. Chaque fin de l'année, on se concentre dans la prière. Yabe, on nzambo selo. Biso nyonso to mona na miso. Ponzamba sala yo bata mati. Batu nyonso ba chula ki ba laksa ko musapo kang sabo mo no ko bui. Na soni. Poko zalatana Ramsey. Batu nyonso espoir que beke ya bozo esuzi mami bali ana mobali. Monsieur Bukaboni isusu. Na relation na Ramsey sur le Bukaboni, il y a bien tout échoué. Parce que Ramsey akina na implice au peut sauter. Akina na mbongo te, akina musala te, à part kake akoke couper soit ta mwana zemi. Mais ce qui est le Bukabwani, yom te échoué pour au laisser, au latissier, au foutre les babillés, au salé les nions ce que c'est là, na souka non ce Bukabwani. Même Vika na Elbet, même Vika na Merville. Le bien non, ça na Merville na téléphone non calmé. Elle s'est nabi Karine, Tika. Yo Bukabwana na ma fils, ou même ma fils poto te. Bokutana na poto.
ma fille ça qui en Afrique te continue la kembongo ça veut dire que les Camerounais ma fille na yangana LB et kokanité nabi pe oui on a raison ce qu'il y a des pour moi on a merveille moi kaka mon pote il y a le mobile qui n'a même sur na Tunisie le mobile est pour tabalukeli yo pour le mobile Chypre au même qui chasse à Dubaï au sommet mi tout kola ti ba chenta or au saligno so au ko sal na suka do so bo kaboni ya be eze chèque pour na yo wa muto sa sous live te wa muta distraction na live te na mukuse o sa ta ba contenu no ano salaka ça va mais quand il y a un live ko lela ko expliquer ya beta pas ce temps là maya miswana kanga misu lela nzambe na prière okomona ndenge nzambe opangu soma ya miswana na ba live ozotangisa ngo gratuit soko si so tangisa ma ya misu bato ba kotongo esuli ko na ba sécurité ko na ba yiso nano leli to ko lela bien mais so zo lela na prière o lela nzambe au pango soma ya misu asekisi ko so ke nzambe so pango soma ya misu okominga na okomusi pour les lots sur mobile esika bo bandu mesana o banda ka suko boko lai tia ka lisoso zemi ya beta biso batuto ubota na ba retard boy place na doit retard silama ma chérie silama nga to ya ko répondre nga yabe na fingi yote na lobelo mabete na biso ka vérité yabe oza trop agité wana distraction ya makasi et c'est le quoi 3 années ya kolanda na ba fin de l'année okutana na ba choc papa nsa 2022 2023 perdre moi na 2024 au Kabwena Ramsey ya normalité. Il y a des lots comme il y a quelque chose qui cloche. Pour un moto télé, ma joie précaution pour la fin de l'année. Loko yebe loko nini. Bible dit faut la fin de chose que son commencement. Ba année bande la ko bien makambuza ka bien pourquoi qu'à la fin de l'année. Reculer pour mieux sauter yabe reculer zonga sima bato bako bengo Karina lobela kyo yako lobele yako finga yabe ato yenga na boyaka kati na finga te na l'excellent malobate na pêche au conseil na public po nga na moni loko yo bimiseli ba photo wana te na ebito linga ko kangisa nani monoko sukisa nani na ebite et loko yo zongsi papa nsa na miniature na comprendre bitango te c'est pour zongsi c'est pour Suisse Ramsey mte mai à la limite il faut que tu aies un profil na WhatsApp et sous qu'elle est bien en privé oleli lobi congolais bo amute mama be bo tout kanga na zemi na ngati na perda mwana nga kitoko. Mais yango yo oza la distraction ko soit na ba merveille pour répondre bato distraction ozo koto tozo pexo ya betika agitation zo masima peut-être on a bénédiction mon liboso oye bandeli oza ka concentré te oza na bénédiction te yo mon po yeba te onzamba bombelo liboso okoyeba te poza envie de prière te. Ok, so ça la vie de prière. Nzamba bando révéler ata bato ba pembeni no. So li kambelinge komelo nzamba o révéler benita keba to loti boy. Benita nzamba lo biboy, nzamba lo baka. Moto asambilaka, jamais li kambe komela ke sans nzamba prévenir. Soko zo sambila avant li kambe komelo nzamba o prévenir yo.
akolotisa ata voisin akoya koyebisa o kokoko mama naloti yo mabe tala naloti boye kokoko mama naloti yo bien olokoti mbongo naloti yo boti naloti yo oui so ozosambela nzambe alobaka biso osambela nzambe ababa te tosambelaka nzambe oyo alobaka epui nzambe soko ozosambela avant acte nyonso ekomela mwana na nzambe nzambe alakisaka na basigne na bilembo soit na ndoto soit na prophétie soit na vision soit na basigne nzambe alobaka oui ngakala mingi ta tantine mona ebi eta benganga abi alo Karine nalali na loti wana voiture mutu mo aza pembeni nao maze ebembe abi namoni elonge mutu yango te me namoni mutu yango aza ebembe nabi ya bon na tokati telefone eleki ata ba 2 jours papa mo atindeli nga voice ebisinga Karine keba na loti batieli yo poison epa bacamarade nabengi mama biso nabi nga naka na ngai esi na bacamarade te naliaka epa bacamarade te nanga na bacamarade te oyo baotielaka poison mama biso ebisinga liboso balotaki ovandi pembeni ya ebembe sikoyo baloti batieli yo poison ça veut dire yani esprit de mort donc avant likambo ekoma aveya nzambe aprévenira bana na ye akolakisa mpo otelema na bapriere so eza likambo ya mabe ekoma te so mpe eza likambo ya malamu obomba ngo na makila ya yesu na bapriere mpo ekokisama c'est comme ça moto asambelaka oyo akovandaka bo likambo ekomeli ete se kosambelaka nzambe ekeko nzambe oka moya yesu masiya kaka ya israel oyo tosambelaka ye alobaka oui avant likambo ekomela moto asambelaka nzambe akomoni so bien avant un mois en avant un an en avant une semaine avant quelques jours avant akolaki so okoyebaka danger moko elingi ya Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre akokolakisa yo okufi peut-être yo kanisi okufi mais tant vous être cher na muto okufa mais alakiso na ndoto alakiso mbala monte ke za mutu mais alakiso to msoza na matango ozolela akokolakisa ndoto mo basoda bakangi yo akokolakisa za place moko bozo comprendre te en fait ya bendis abenda molimo noke kota na prière zinda ya ne eloko mabezo ya ale yo ozinda na prière eloko ane ekoma te akolakisa bien avant oyeba et puis soki yo telemi na prière eke mais soki eza eloko malamu otelema na prière obombi yango esu na makila ya yesu diable oyiba bénédiction wana te okomona ke nalotaki nazwi mbongo tala mpe bakabeli ngai tala bakabeli nga lupango tala bakabeli nga boye mpo nzambe asalakisaki yo obombaki yango na prière sikoyo na distraction oyo bato ya tiktok bwana yango na badistraction oyo nzambe olakisa na tani wana tan prière te wana tan ntanga bible te wana tan kutu te ya discernement wana tan ya ndoto te mpo nzambe alobaka mpe na bandoto oza nona ta ya eyinda kaka ebeba ngai moto aleki nga yaya me wana nde tan ya kozwa visions batan wana tolekisaka na baleki kasi nde tan ya kopartage ti ntango otanga bible nde tan ya kofukama oyebisa nzambe baproblème na yo mais siko otanga na yo olekisaka na live onga moto aleki nga na mafinga aza te moto yaya bizu bai tokomi lobi na préféré na tia adoration eto ana fin de l'année bino lokwa boyela rando so ekomi makambo ya nzambe bokimi yaya bokimaka mokolo problème nde okoluka osambela okosutuka deja osali accident monoko ye kokofungwama te okomi koyemba na motema mpo nzambe akolobake napesaki yo monoko obanda okokomisanga te obanda okokosambela te comme ça osala accident nzambe alongoli monoko omba alongoli yo mashwa okomi baba okomi obanda okomisa nzambe na kati ya motema oyebi okomoyemba
po ozalaki na monoko oyembela nzambe te yo ozalaki kaka so erando ebandi oye so ekomi tosambela okomisi yango passe-temps yazi ya mokolo kamio ebaluka nzela mokolo kovanda baye kobengo mbangu yaka ye mpona bandeko noboye yindi okomolela nzambe otiki nga nzambe mpo anini ere a priere yo ozala na posa nzambe te ka ere a likambo okolela nzambe otiki nga avantage ya bato basambelaka eza likambo ekosurprendre yo te me bato basambelaka te nde eza kovandi boye mpo likambo esalami nzambe ekomi trop tard me moto asambelaka likambo eki osurprendre te nzambe deja baange baozala wana deja accident elingi esalama baange balongoli yo boka masolo te o unazalaki ka wana na blongwe kaka 2 minutes boye accident esalami boka mambongo te yo ka esi olongwe na mayele no moko te